Bonjour. Bonjour Nabino, c'est Mère Fashion de Nantes. Et Nazolo Banabino, vous s'abonner à la chaîne YouTube Mère Fashion de Nantes. Bao balinga ka Peggy Titan. Yem tazo salama solo na kata chaîne wana. Soko bolinga ka vous s'abonner. Et puis bao ba fan yon soit Karine, bao balinga Karine vous s'abonner à la chaîne Mère Fashion de Nantes. Franchement, vous hésitez pour s'abonner à la chaîne Mère Fashion de Nantes. Vous s'abonner. Vous excusez-moi, moi, ils ont ma casse. Moi, une vidéo vraiment bien exaté. Vous s'abonner à la chaîne Mère Fashion de Nantes. Et dans la chaîne wana ils ont Peggy Titan Moutazo gérer ango. Et puis na équipe na Congo, ba caméraman na Congo. Bino moko ka bomo na masolo ba balingaka Peggy Titan bokota bo s'abonner. Après deuxième chose na loba bomoni na lobaki na bino so botali ba petite vidéo na cela qui au début wana na lobaki na bino chef ya YouTube ezali Karine Mokonzi. Il a vraiment propriétaire à YouTube. Bomoni sikobotala ozongela ba vidéo na ba émission yon sur le canal YouTube. Ezaka ba émission kala bato ba komosa bazo doubler ba émission wana pona kozwa actualité. Pona bazo doubler yango ba osa ba doubler ya ba émission pona kozwa actualité. Bomoni kolo YouTube ndenge en plus to komi na ba vacances. Kolo YouTube pe akie na YouTube na vacances. Comme ndena lobaka na bino Karine akangi YouTube akina vacances. Ozomona actualité ezate parce que mon kolo YouTube eza Karine Mokonzi la baronne. Ya za kolo YouTube. Ye mutasala que bato baza na misala na Congo. Tous les jours na répéter la rabino. Karine azali Pôle emploi apesaka misala na YouTube. Siko boye bisangai nini ezosala masiko na minute na YouTube eloko ezate mais nazosenga bino bokota na Mère Fashion de Nantes bokozwa ba actualité ya Karine Mokonzi bokozwa ba émission ya sika ya Karine Mokonzi bokota bo hésiter te bokota bo s'abonner massivement bo s'abonner bo bandozwa vraiment ba live ya Karine Mokonzi na Mère Fashion de Nantes eza chaîne asika bo banga te bo s'abonner ezala na kini Europe bana nyonso ya mokili na bo s'abonner na chaîne YouTube Mère Fashion de Nantes. Bon ngana lobi na bino boye utalisiko actualité ezate soki Karine la baronne alobi na pesi na mibe côté kwa YouTube etambola bien eloko moko ekosalama te mais tala bino moka bondima ke Karine aza vraiment kolo YouTube aza vraiment la baronne ya YouTube aza vraiment Pôle emploi YouTube vraiment bondima ye na bao balobaka belé bao balobaka beaucoup wana en français bao baloba belé mais boza wapi boza kolala tant que Karine apesi binano autorisation te ya kosala ba YouTube elamuka moto moko akolamusa YouTube azata YouTube eza kolala bosala analyse nga na lobi na bino bosala ngo botala bozongela ba film bozongela ba vidéo botala Karine asali live mais à partir de maintenant nazo informer bino bokomona YouTube ndenge kolamuka mikolo bokomona ndenge ba émission kosalama bao basalaka monoko Karine boye mais Karine siko akangeli bino akena fungola YouTube bosala ndenge bosala eloko te bozosala eloko te faut bosenga ye pardon bosenga ye merci la baronne chef de YouTube la patronne le Pôle emploi bosenga ye ba pardon tout omona ke YouTube ekozonga na actualité awa na kongo kita na trame donc voilà
et beau sengaye bolimbisien parce que c'est pas facile. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que bon, beau senga pardon pour biso batu toza auprès ya Karine, batu toza na nouvelle à Karine, batu toza à toute seconde na Karine, beau senga pardon, beau s'abonner, beau benga, ba numéro affiché na même fashion de Nantes, eza ya Congo, eza ya France, beau benga pour actualité zonga, bon moni hein. Actualité ezate bozo sala susu ba vidéo na binoka bozo zongela ka makambo Karine sala ba vidéo Karine sala bokomo zongela ngo ba benga ngo doubler bokomo doubler yango ba vidéo wana mais bomoni bondima ke Karine aza kola YouTube mais siko apa Karine na nga ko ningisa YouTube mutazate ezaka la baronne mutaoningisa YouTube. Bon, natiki bino, bonne journée, moi yeleki makasi awa, nanan toza 39 degrés, na Paris baza na 42 degrés lelo. Donc bino na kini kuna na partout na yebite moi na bino Mali na bino to yebite. Bon, na souhaité bino en tout cas bon appétit et puis bon après-midi. Merci, à bientôt.